Ya solo bandeko bana pasimo kimbangu mbote na bino banso na mokola lelo dimanche 17 janvier 2016. Ya solo pona ko banda kopesa bino sango ya yenga lelo biso bandeko na bino na kati na ratelki Europe awa na mboka France ko banda na ngai mo papa Lambert Makwemimo, papa Edi Zolandonga, papa Tony Diangenda, papa JP Biboko, papa Costa Kitanu, Mama Fifi Ndongala, Mama Lydia Nkodia, Papa Amalfi Ndongala, biso nyonso to souhaité bino ba meilleur vœu, bonne année 2016. Na mokola lelo le 17 janvier 2016, tozali na paroisse pilote oyebengami la paroisse de Paris Saint-Ouen oyetambusami na yemoko le révérend pasteur Situkwenda Mosenjo Peke Peke. Lelo toyebi biso nyonso na kati na Europe, Amérique pe Asie na likambo monene oyo papa Simon Kimbangu apesaki biso mokumba ya kotonga mise. Yango wana lelo ntintani na biso ezali ekotoka awa na mboka Paris, toyebi ke bandeko ya Saint-Denis kuna na paroisse etambusami na ye moko le révérend Dibatiango Pierre pe awa na Saint-Ouen pe ba paroisse mosusu na kati na mboka France. Pe na Allemagne na katantintani pezali lelo vraiment lelo tozo komona makamuni ndenge ne koleka pona likamona mise pona lelo na kat na dimanche na biso ya lelo tokomona papa kote ya biso ezali le révérend Edi Mvula oyo akotangela biso na psaume 48 22 à 13 Exode 20 1 à 17, Luc 21, 1 à 4, 2 Corinthiens 9, 6 à 8, Esther 4 à 16. Nakanisa na makamuna ye alobi na biso ezali na 3 sacrifices. Ya sacrifice à liboso totika mabe, sacrifice à mibale toko ko mabondeli makasi et sacrifice à misato kotonga mise. Ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo pe papa Edi Zolandonga. Tolanda biso banso na boyeyi ya Maman Marie, conseillère ya chef spirituel. Ça fait 3 mois tout le monde a assemblé la kasute lelonde azongeli biso en forme totale ambiance nini oekoleka na paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen oyebengami Paris paroisse pilote etambusami na révérend Peke Peke Mosenjo. Na sengi na biso nyonso na kimia nyonso tolanda ndenge paroisse na biso ezali ko salama. Merci tolanda. Otika ko ima bombanga elokute isengo na bino ezali yandi bela oyo nzamba bongisela bino utakala atako mikakatano ezali konyokola bino bana mokolonga atako mikakatano ezali konyokola bino bana mokolonga otika ko ima bombanga elokute isengo na bino ezali yandi bela oyo nzamba bongisela bino utakala atako mikakatano ezali konyokola bino bana mokolonga atako mikakatano ezali konyokola bino bana mokolonga bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ekokani te bana bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino
bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango
Susu
Pole, Mama Lutonadio, Mama Matumona, Mama Loa, Papa Luibuladio Sote, Papa Lukondo. Ezali baninga oyo baseli maboyo na lobi bien ezala awa na prière ya 3 personnes ou bien na papa kanisi moko. Papa Totondio Botondi, Pambate Yo Obongina Lokumu. Papa Lelo Mukoloma Lelo Bisika Nosu Bazali Mukumbisa Yo. Pambate Ezali Le Mukoloma Yo. Nayango Papa Tosengi na Yo Papa Tika Ete Oko Nosu Oye Bongina Yo. Papa Omoni biso bana na yo tobengisa bendele na yo kwete mokima mozo akimia na kombo ya tata mwana mpe tata Mungu Santu tokosengela kamaso. Yahweh tala pasi yanga imo
Basimoni Kimbangu Kiangani Tata Mwanda Pelila Matondo tuzikuta kwa vile watatu wa Nyongo Tata Musola kweno Yekela Seno Quel bonheur mon béto votre des élus Toalenda Sala Salutieno Beto Batpanga Bakamono Funo Kantite Uno Katuda Vesako Kali Program Zapina Mpila Mbeto Soza Beli Satana Tatange Mosi Mwene Ide na Papa Tusiye Kola na Malmeno Papa de la Mene Kunatuala Masikono Mukiri Tata Program Sa Wotuno Sa Salu Mukiri Tuzaku Bika Bronfata Mawotu Malitafu Lukiki Makaramandongo Munzai Mafimba Mbe Papa Tulomele Kumbeno Latubati Tasula Bana Beno Lwatula Dimu Katuna Ifuru Kankaka Kotu Linatini na Papa Nge Musiseye Mana ule Lafama Mbeto Pasibu Beto Awotu Papa Mwamona Kibeni Eselo Mnasalkeno Salama Kutantangwa Kusisi Gobo Mosika Vila Sapa Utukatila Mutila Zambi Sungangai Tala Banguna Bazinginga Koruka Kobebisa Molimo Mwangai Kubasepela Et comment éviter le péché? Basé sur ta volonté, particulièrement nous nous misala. Eh bien, c'est Yemwana Vedela, tout le monde. Amen. Ungezulu selivova
kimia na utoseli tata parola biso mpe limbisa biso na matunga nyonso limbisa biso na nyonso esengeli mpe kati na biso na kombo tata mwana mpe molimo santo. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi notre Père, qui est au ciel, qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui accueillera l'un de ses petits-enfants, il reçoit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent et qui leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur afin qu'il le bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour révéler dans la pratique le commandement du Seigneur. Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de les conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-les dans l'harmonie en étant pour lui des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer, afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui. Oui. Et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tournez. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ce don béni et sacré que tu as accordé à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale afin que les petits et les petits-enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours les imitateurs et les disciples du Christ. Protège-les de tout mal. Garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour lui. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen.
tata koma yango tosenga na yo kaka kopambola pambola makuku oyo epesi mpe oyo epesi te mpe tokosenga na yo lisusu ndenge ezali kolela na biso na ntango nyonso ete bongisa biso mokolo mwa lelo bongisa mitema mpe bato na biso tika ete mokolo mwa lelo oyo na mosala monene oyo tomipesa biso banso po ete tokoka kokokisa posa na yo kimia tosengi na esika oyo na komokisa babule tata mwana mpe molimo mosantu amen. na kombo ya Elimo Centre nakanisi sikoyo tokokota na 3e lecture biblique na biso tokotanga mikanda misato na mikanda misato wana ezali na makambo kaka oyo tokosalela mbula oyo parce que mbula oyo ezali mbula oyo ya mapamboli epuis ndenge nini tokozwa mapamboli wana liboso tokobana na mokanda ya Luc 21, donc Luc chapitre 21 de 1 à 4. Après tokende na 2 Corinthiens chapitre 9 de 6 à 8. Nasuka tokotanga mokanda ya Esther chapitre 4 verset 16. Tobandi kotanga Luc 21 verset 1 à 4. Na kombo ya tata mwana mpe Elimo Centre tobonela. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu Nzambe na biso papa Kisokele papa Dialungana papa Dianjenda continua bino basatu kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani kitokolo oyo ezali pe mokolo oyo yo papa Dianjenda continua osalaki premier accident le 17 janvier na nzela ya Tchèque. Lelo biso pe tozali awa po ete toko kotonga Yerusalemu
ilaka epesela na biso ngai nazali nani na ntango oyo nazali obele moto wa masumu bato bakotangela ngai masumu ndenge na ndenge me yo ozali nzambe la mwana mpe limo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe limo santo nakanisi biso banso totondi awa lelo ozali mokolo monene, mokolo moyenga, me ezali mpe mokolo oyo papa Diangende asalaki accident, premier accident na ye na nzela ya tiele na ntango azalaki na age ya 30 ans. Likambo wana tokotala ngo mokolo mosusu parceke tozali na mosala lelo. Ezali mokolo moko monene sanzo tozali ezali na bevenema ebele. Le 4 janvier boyebi likambo nini elekaki oyo libération mpona colonisation oyo basalaki na biso na Afrique. Nzambe alakisaki nguya na ye nde biso tozwaki bosomo. Le 17 lelo papa asalaki premier accident na nzela ya tiele, papa Diangende akontima. Le 19 janvier papa Simon Kimbangu oyo babelge banyokolaki ntango bamemi ye na Lubumbashi nde akomaki le 19 janvier. Le 20 janvier nde bakotisaki ye na prison kuna na Lubumbashi epe lokula purgeaki peine na ye pendant 30 ans, mais pendant 10 ans azalaki na 20 ans asalaki na cellule moko ya 1m20. Ezali na biso kokanisa mokolo ya janvier mpe lokola tokoti na centenaire eli koloba nini awa na janvier biso tokoti na maswa ya centenaire ya kolo Yesu papa Dialungano Kiangani. Tokozala ndenge nini yango wana tokolimbo tele na biso lelo tozali na 3 sacrifices oyo tokosala mpona ngulu oyo na maswa oyo tokoti. Sacrifice ya lelo ya liboso ezali kotika lisumu oyo epesaka yo pasi oyo sala wana sacrifice ya lelo. Banda lelo oyo tokoyoka mateyo oyo moto na moto aluka ndini osala sacrifice akotika mabe oyo ya sala lisumu oyo epesaka ye pasi. Deuxième sacrifice ezali ya mabondeli moto na moto tia mabondeli makasi mpo ete alonga mpo liboso ezali bénédiction mpe malédiction ezali soko okoti na mbindo soko okoti na faiblesse ozali na bénédiction na malédiction soko otosi. Troisième sacrifice ezali botongi Yerusalemi. Tozali na immeuble tozotonga sikoyo ya 5 étages babengi musée. Donc tokoti na 3 sacrifices wana yango totangaki na mokanda Pisoro. Pisoro totangaki Pisoro 48 verset 1 à 3
mpe tokendeki tosotaki toke kotanga verset 9e verset. Batata bamama na ntango wana bana Israel ye moko roi David me biso mototangi motatangi ayembaki nzembo oyo ezali bana ya Kore bango bayembelaki nde Yerusalemu puissance ya Yerusalemu nini ezali na Yerusalemu bokonzi evandi kuna oyo ezokotamwisa mokili mobimba yango bango bayembaki nzembo ya kokumisa Yerusalemu. Nzembo wana lelo dirigeant oti koyemba na nzembo na ye ya liboso akumisi Yerusalemu parce que Yerusalemu evandi banzambe. Toyebi papa Simon Kimbangu azali kuna, toyebi bamvwana misato bazali kuna, toyebi mama Mwilo azali kuna, toyebi papa Simon Kimbangu kianga o azoko mema biso azali kuna, maya nkambo ezali kuna, nde yango biso bansu makanisi na biso ekozala kaka na nzembo kaka, me nzembo oyo ya sika ezali nzembo oyo dirigeant ayembeli biso. Batata bamama lelo ndenge tozali moto soki azala na mbongo na ye na banque 50 000 150 000 makanisi na ye eyobana kozala kaka na mbongo wana balobaka place mbongo ezali place motema na yo ezali. Mais biso papa alakisi biso motema na biso makanisi na biso ezalobele na nkambo ya Yerusalemu. Tokoyeba likambo wana ndenge nini tozolimbola yango ya solo ngai na kolinda ndenge tozali yawo. Papa Mfumalonga alobaki na biso soko ozokote 3/4 ya bato bayokaka toujours mongongo ya Satan, mais kaka 1/4 oyo bayokaka matei to mongongo oyo tata Nzambe amonisi biso yo kozala na 3/4 wana te. Parce que 3/4 ezali distraction mutaza pembeni na yo azosol na yo or ye moko tata Nzambe nkolo Yesu eliko santo bavandi kati na biso yango nesika wana tosalaka attention. Batata bamama totonga Yerusalemu tokendeki kuna na mokanda ya 2 Corinthiens ndenge moko oyo amwasonaka muke akozwa muke, oyo apesaka mingi na tata Nzambe akozwa abondance de tout. Yango wana tango yo tozali na 3 sacrifices kotika mabe kobondela mingi pe kotonga mize Nzambe na Kinshasa na ziba message ebele na biso na njili baseli nyonso zokene na nkamba na fin du mois po ekene kosala ntinzali bazombenga ngai boye pe bongo te na kosala boni bakanisi na zala bongo nga muna yaki seul. Donc ezopela moto biso tofongola motema soki na masumu nayebi te nana okoka na masumu po alonga, mais tosala effort na misala malgré tozana sacrifice tosala effort na misala batata bamama po ete Nzambe abomisela biso.
Tata Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe azana nkama azokozela biso yo lelo oluliboni poko tonga Yerusalemu poko sukisa makanisi na biso nyonso ezala na nkamba Yerusalemu pone ekeko ya mine 4e génération elonga. Allez, dirigeant, nzembo na bino ya liboso pona nkamba wana nde tosukisi mateyi na biso botya makanisi na nzembo wana mutu nyonso akobima na makanisi ya nzembo wana ya dirigeant pona nkamba Yerusalemu place nsala ezokosalama oyo ekobikisa mokili mobimba misala wana ekobikisa biso parce que ezali misala ya bilaka oyoki nzembo biso banso tokanisaka nzembo wana po makanisi na biso ezalobeli na nkamba Yerusalemu place tata nzambe avandi soki omonaki papa kisolokele te bakokotisa yo na mozole osengi soki omonaki nkolo Yesu Kristu te oyo aye kozonga na 2000 ans à travers 2000 ans okokota okosenga epai na ye soki omonaki papa Diengenda te okofukama na mozole na ye okosenga tala quelle richesse tozali na yango. Papa Simon Kimbangu ye moko likambo moko ezalaka wana ya matata banzambe bavandi ye nde azokokamba lingomba avandi yango tala ndenge tovandi nesengo bango batikili biso descendance mama azali kati na biso ezali nzambe na bolingo na ye yango mapamboli eza na biso paroisse Saint-Ouen kozonga lisusu te na makambo ya kala totelema 3 sacrifices po ozwa bénédiction le 25 soki omoni tokoti yango ozwi te na basacrifice misato na pesi na bino sacrifice ya kotika lisumu sacrifice ya mabondeli e sacrifice ya kosala misala ya kotonga misere soki le 25 ozwi bénédiction te nzambe na biso lobake azali nzambe ya boboto te biso tozali génération suka 4e génération malgré nkolo Yesu Kristo amonaki biso génération méchante adultère to effacer likambo wana na mutu ya banzambe ke toza méchant te tozotonga Yerusalemu ke toza adultère te tozali bapeti tosala te kote mais soki tozozongela kaka makambo na nkolo Yesu Kristo amonelaki biso amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux
Papa Molino Mosantu, oye. Papa Molino Mosantu, oye. Kima Kakali, Oli Mosa. Oliva, coûte que coûte, yekaka. Nous sommes rentrés dans une zone de turbulence spirituelle. Cela pour faire échec à l'œuvre de Papa Dialungana, qui est de surcroît l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, de Papa Kisolokele, de Papa Dialungana lui-même, de Papa Diangenda et de Papa Simon Kimbangu Kiai. Pour que nous n'ayons pas à trébucher, pour que nous ne tombions pas, il nous faut 3 sacrifices. Le premier, c'est celui de vaincre le péché et de l'abandonner. Le deuxième, c'est de prier avec justesse, de façon à être en diapason avec notre Dieu. Enfin, de participer à la construction du musée Simon Kimbangu, qui est le garant de notre bénédiction. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de continuer par la salutation, je te dis à Yémiso.
fungola maboko topesa bandeko na biso mbote kombo misaka bule okoma tata ya mwana mpe ya molimo mosi otelemela biso toyoka bino na eseni. To fungola maboko topesa bandeko na biso mbote ya kafu na kombo misaka bule na kombo tata ya mwana mpe ya molimo mosantu tovanda na na komba tata ya mwana mpe ya molimo mosantu. Tika topesa topesa bapapa mpe bamama pasteur na biso mbote na komisaka bule akombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu ovamene pete biso bana na ye topesa ye mbote.
tika zangu mbote na kombo misato ya kule okola itata ya mwana pea mwini mwosa Amen. Papa Pasteur Mboula. Ye azui mukana
Il y a pour le Néguez à l'Immomesa Nabiso, Azine à Psaume 48, du premier Bébé, pour le Néguez à l'Immomesa Nabiso, Azine en Exode 20, du premier verset à la 17e. Et texte naïe à méditation, Nwanza sacrifice. Ngai na yo la kati ya lingomba ya tata Simo Kimbama. Polo Yesu ngai na yo ndenge toyebi, ezali papa ya longana, ye asalaki sacrifice. Tozo kende mbangu tango na biso ke musika. Akutisa ye na mokili oyo ye akomusiki mana tata wana leko. Ngai na yo na tango oyo. Maloba ya ngai na yo eza kotambola na ndenge nini batata na bango. Donc komi na suka avec l'expérience qu'on a dans ce pays. Quand on travaille à Makamo, on a pas de la tête. Ngai ndenge na kotela makamele kugoroba. Na kutika la kuyo c'est que notre espace je suis ndenge kwa mwisi. On connaît comment l'église fonctionne. Et ndenge kwa papa tika ni kama nakata ni kwa. Tous les fanfares ni ne ko sala nakata ni kwa. Et pourquoi nous autres de la Colombie, premier tour pour l'année de la 40 ans d'expérience dans le Mogoyo, pour que nous avons embrassé tout dans ça, ça m'a dit comme vous y aller. Donc, comme notre église est structurée, tout ça nous a fait, tout ça nous a conseillé, tout ça nous a respecté dans la candidature. Et comme vous y allez, vous fallait. On a des plus sur le monde que nous avons dialogué. Papa, on va pas dire qu'on va dire qu'on va souligner. Il dit comme vous allez, vous fallait. Vous venez à la société. Biso na paroisse na biso respecter la loi. Papa conseiller la loi. Vous que les enfants disent comme moi la mamoni. Mais ndenge biso ko ça là. Ils allaient à côté. Ils allaient vous embêter. Et ndenge na zaya ko. Ndenge na ko. Je suis ndenge je sais comment fonctionne l'église de Mangis. Papa na to bakena mazako. Na ko na bino mingi kama watu. Bakena na fanfare. Fanfare de la wana kwa nini kubeta bazo kumona bakute. Bato bazo kumfuso bazo yebo kwa nzete na nzete. Mais parce que vous na papa mo longo kwa nele na kutima. Milimo ya batu ekanga mina kati ya batelo. Biso sikwa wa ko sa ndenge ko fuso tulingi. Et puis na fuso de. Car longtemps il y a la souffrance tout le monde dans la culture ya poto. Nous ne dépendons simplement dans la cave. Il y a un problème, on s'explique. Nous avons enlevé mais tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est dans la et que vous ne m'avez n'a pas dit, tout ce que vous avez toujours dans le ciment. Or, nous avons prié la carte de mon curieux, nous pouvons la pas dans le bon panier. Tout ce que nous avons dans la carte de mon curieux, ce qui nous, ce qui est d'ailleurs, nous avons des monacos, au coup de la main à la voix, Simon qui va mon kiagani. Pour Tchangani, dans le salade, il n'y a pas si vous voyez. Apenda kinga matoi kimia makilelete sokoni kamwezani na kuruka kimia kuruka makilelete dala distraction du ko ta mo lenge papa monteyo ko te ya yo to tikala na 3 mois ya musée to yo ko mbela ya papa na Bruxelles to kana bandeko lelo to ko ma on dirait mitele on dirait ba to la mo masanga biso bibale wana to ko yo ka mo ya papa ma yo ya ko na biso ya mo ya yo to ko sa to ko ta na distraction na te notre église est structurée to zana nika ba mo ta ba to ko fana et ndenge na zo ko na ba mingi ko tare ko venga e me ya ko mingi ni kuna ya mo ni ni kuna mo to ko ko dikira si j'arrive à déplacer une certaine élément como ngombo ya papa Simo Kimbamo kianga ndenge ko zana mo pas na kata na boyo to ko na administration 1 et pour les fêter bande ko ba yete le ma ko ba yete na ko ri to lugara makamu yo ko fanda ka ko ngisa papa ni kimia ali makilelete to sala musala na ye na solo soko to na 2 chroniques malgré la vie du côté avec son dernier livre au plus ça va faire ça il est très important ndenge ya Mungu kwa kama Deux Chroniques chapitre 29 verset 11 il y a moins de boy na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu sana maintenant mes fils cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Éternel pour faire tenir
devant lui pour être des serviteurs et pour lui offrir le parfum. Esage chapitre Mouké, des Chroniques chapitre 29, verset 11. Ngai na yo papa fumalongo, papa jangela kutima, akeko longola ngai na yo na kikulu. Poto servirier, likambo sobe koyi, tozala na kimia, tozala ka négligenté. Lelo tokosala mosala na biso, ngai kongo basalaki boye. Toyelaki na biso na mokili bandeko na ngai maboko komba tokotoma maboko pamba. Mingi ya koloba ezali, mais ekozala malamu tokokutana na bakomite na bakuta ndenge ezali awa tokoluka mokolo makambo nyonso bakobongisaka yango. Totikali komona na makambo oyo biso toza kosala awa na kati ya mokili na poto, à chaque fois on dirait eza korepete. Efa na biso tolobaki c'est fini la récréation. Comme on dit souvent, likambo soki ezali tozaba na nzambe mokanda ya kozabula ye lofandi papa lobi boye nini ndenge nini boye tokoki kodepeshe baconseiller bazali bainspecteur bazali bakende kotalela biso likambo wana et surtout na ntango oyo aza kosenga ngai na yo tosalela ye mise tokota na bafutilité na badistraction ngai na yo toza komona eza ya bozambe te tozozongisa lingoma na biso nsima. Voilà nalinaki kopesa quand même précision wana parce que tofandi na kati ya lingomba batata likambo eza na bandundu bakotinda bango na papa fumalongo kuna mokulu tata ya ngai akotinda na mototo boye akomi na bandundu représentant wana l'époque ake kofunda ye même pas gouverneur abe alikoka ngai aye kobekisa or papa fumalongo tatilaki mina nsima bakongwisaki kaka. Alors soki ngai na yo tokomi kokende na lingomba boye ekozala malamu te. Bana zingine ndenge bakozokola lelo biso nyonso tozalaki lokola bana oyo mike tozomona ngai na yo lelo ngai atelemi liboso na bino bango mpe un jour l'avenir de l'église de Saint-Étienne ndenge papa Fumalongo azalaki koloba soki lelo tokomi koperturbe bana na biso ekozala ngai na yo mokolo ya suka nde tokotunana papa ntango oyo aza kosenga mise makanisi na ngai na yo ezala na mise. Voilà mwa moke oyo nazalaki nango ya kobongisa epe mpona kopesa éclaircissement na ntina ya mokanda oyo papa Simon Kimbangu kangani ndenge toyokaki eyaki lelo ezali mokolo mayeka ndenge tokosolaka na papa mokolo moko te atumi ngai makambo mokanda wana ifo batokendanga na badistraction na makambo mosusu soko likambo eza kosala pasi epa mokonzi ya kule tokofanda akoloba tozalaki na makambo mosusu mazalaki makoreki botikako ndenge wana nayebi toza susu bana mike te nayebi ntina nini nazoloba yango mais nyonso ezali ya koloba liboso te tokoluka bakomite ya faki komite ya koreki tokofanda tosolola toluka te totinda soki délégation papa aza na besoin ya mbongo toza na bachar baleteki toza na misala ebele ya mikateli awa 3 personnes totinda juste mpona kokende na mokanda papa tindi soki ndenge nini toza na baconseiller biso kokaka ce sont des conseillers d'inspecteurs honorifiques lingoma na biso bilongo na petala te natikala koyoka wango te yango omonaka nafuka mbala tout le temps eza ndenge wana ndenge bapapa batikaka. C'est vrai, même sur une structure nationale des zones, bango bazakazala na biso on lui doit le respect soko likambo koyi tokoya vers bango bamwende bakokosisa biso makambo mosusu biso tozamona na kati na Paris yango oyo ngai na yo tozalaka na problème na Paris respect ya hiérarchie na église na biso lelo na ntango tobungisi lusiku wana ndenge biso tokolobaka mpasi yango ekoyela ngai na yo voilà na moke oyo nazalaki kopesa précision nango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ibangiso ye papa évangéliste sauver la bande à la Bible la 21 année oye yamisa toyo kakuna na boka kama papa Simon Kimbangu kiangani oye papa Simon Kimbangu kiangani molimo santé olinga te kuke yekaka
maboko na biso tokopesa mwana biso mbote na kombo ya tata mwana pesa tata molimo sana na kombo ya tata ya mwa pesa tata lolo kombo mama tene makaka siko tata tokoma omoni siko biso tata na biso ya tango ekoki tokopesa mwana biso mbote nasi ya zalimu na kwanza ayo kabana na yeye kusangana na mkolo wa leo azo mbote na biso na kombo ya tata mwana benye molimo sana na kombo ya tata ya mwana pesa tata molimo sana.
bino bana oya totonga kama bilaka mikokisama bino bosepela. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, Na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa topesi merci obateli biso papa kobanda butu mobimba yo bundelaki biso etumba oyo kolekaka na butu biso tokomonaka te me yo nzambe okozalaka likolo na biso kolakisaka nguya na yo biso nyonso tozalaki ego riche pauvre mwana muke mukolo omonisi biso tongo ya lelo topesi merci mingi papa tolebile ya bomoi lelo ezali mokolo munene ndenge toyoki na prédication satana ya solo azali kotungisa metozana eliki ete elongo ezali pamba te lingomba oyo tobengi yango lingomba ya molimo satana kokobongwa na nzambe te satana kotikala na ye kaka satana me akoti kati na lingomba po ete abundisa yo tata molimo santo toza na biso na kobanga te po ye asalaki mutu te biso tozali basali na ye te kasi tozali basali na yo tia biso elembo na yo oyo satana ye moko akokobanga biso zala na biso papa kati na masolo na biso na pesi yo merci mingi nzambe na ngai sanza misato tokutani te na bandeko lelo kutanisi biso lisusu na pesi yo merci na nyonso osili kosalela biso kimia na nzoto pe milimo na biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe molimo santo kimbangismo ye paroisse pilote ye papa molimo santo ye bana batonda na nguya oye
ba tata na ba maman nazali na maloba mingi te lelo. Lelo ezali mokolo munene oyo tobengi yango mokolo yenga. Toyoki Matei ndenge papa Motei asili kolesa biso. Na teme na ya lelo asengi biso ba sacrifice misato. Iya liboso mutu na mutu aluka lisumu oyo ekokweisaka ye po etakoka kolongola yango. Batata na ba maman ezalaka na biso ntango mosusu pasi. Me ndenge tofandi ya moko te akoki koloba ete ye azali parfait. Moko kati na biso aza na likambo oyo ekokweisaka ye. Batata na ba maman Nzambe alingi biso mingi. Tokoti na mbula ya centenaire. Mbula oyo tokoti ezali ya kolo mibeko. Yango papa pasteur atiaki accent. Mfumu Mbanza ye mutu asali mukanda ya mibeko kati na Lingomba. Lingomba oyo ezali ya molimo. Batata na ba maman ndenge papa pasteur a souligné yango 40 ans depuis que Lingomba na biso ezali implanté en Europe. Nazali parmi batu oyo ba implantaki yango. Mais Satan na posa na ye Lingomba yango etongama te. Mundele oyo tokomona ka mutu mayele. Tango papa lobi ete mundele azui kaka un quart. Natali ba merveille bango basali na mituni ebongo ya biso ekozala ndenge nini. Mundele oyo tokobangaka oyo atondi na mayele me akokaki kokanga Lingomba oyo te. Lingomba etongama te etongama te. Kimbangismo ye. Ya solo. Tokoki kobanga monguna te. Biso to tambola kaka ndenge basali kosenga biso. To luka eloko nini ekweisaka biso. Na ngai moko na telemi awa na simbi micro. Ngape nazana oyo yange etungisaka ngai mingi. Oyo nakokaka kotika te. Ezali to ezali te. Biso banso tozana likambo ezali. Soki batangi Bible na lobia ngai mwilu na koila ka place wana. Na reconnaître yango me pona kotika ekomi na ngai pasi. Me ndenge basengi biso tozala na mabondeli makasi. Pamba te ba surprise o Nzambe aza kosalela biso 2015 nangai moko nakutanaki na yango. Eza boye te Ovandi otali Nzambe alobaki likambo boye kosalema. Me ndenge na koyebisaka bino le 9 nyonso na moni yango moko etikali oyo tokozelaka. Nga naza kozela yango. Pamba te nyonso papa loba nanga aenumeraka yango. Mama tala komona boye. Effectivement, nyonso na sina moni yango. Mais moko wana loba na moni yango nanu te. Moko wana a développaka yango te. Mais nakamwa mayele muke o Nzambe kopesa kabiso po témoin ya Nzambe ezali nani? Nakamwa mayele o ya pesa biso tango aza koloba développaki te. Mais na comprendre likambo yango. Yango na batata na ba mama to sala très attention. Likambo yango na komona ka yango ezali ya pasi. E yango pe kosukisa na bisengo mbala moko.
Yangwana malamu totambola kitoko. Ovandi na muninga oyebie malamu te. Tolo bateke vraiment to yebani très bien. Nani ayebi biso malamu? Biso moko kutu to miyebi te. Pamba te ezo akozelanga na ndako siko na yebi yango te. Esika mayela biso bateko sukaka. Ozala mutu mbongo. Bato mbongo soki basombaka liwa mbele bakosombaka yango po bazana makoki monso. Mais sika Nzambe asukisi mayele na biso. Yango wana batatana ba maman soki balobi kanga misu yoko kanga soki balobi kanga yo sala nini? La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car la cause est juste. Nzambe akolonga na ye. Groupe nini yebi nzembo yo ya bilembo ya bangona ya biso ekokani te. Boyembelanga na nzembo wana. Komba molimo eza boye te Satana aza kosala nyonso etongama te. Ekotongama te, ekotongama te. Bana Paris oye. Aïe aïe, tout partira de Paris. Toza kozela eloko yango. Totika na biso ko yima to tonga kaka. Totala bipai tozali kokende batata na ba mama. Tokolonga po Nzambe akozala kaka Nzambe. Tolanda nzembo. Tokolonga na biso kaka. Totika na biso ko yima. Soki mbongo ezali te ata maboko ya pamba département des mains. Tata na ba mama totonga lingomba tata molimo santo lingomba kitoko na kati na lingomba tozali na batu mususu tolingani te po tozali na bilembo ndenge moko te batata na ba mama na kati na lingomba boyokani ezali te po tozali na elembo ndenge moko te Nagoyo
tosalela tata molimo santo batata na bamama. Bandimi bazali ebele kasi tolingani te. Kimbangismo ye! Mise oye! Tokosilisa to tokosilisa te. Ah, batata na ba mama. Lingomba kitoko. Me biso batu topesa meli yango. Nyenye. Bandi mitozali ebele. Tozwa nanu ya oyo bazali banda te kaka biso batu tozana kati. Est-ce que tozana bolingwa solo? Epona nini? Ah, bilembo na kati na lingomba pendenge tozali awa bilembo ekokani te Aïe 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 aïe. Kimbangismo ye. Tosala très attention. Tolingi tokoma esika yango. Oyo la lettre défi de Papa Simon Kimbangu na Mbanza-Nsanda le 10 septembre. Le voleur sera attrapé avec l'objet. Ezaleli ya moko na moko lingi kosala nini? Natangu wana nyenye. Natangu wana tokomona mama nzoka zalaka nene lembo ya satana. Ekomona na to ekomona na te. Ya solo lelo totondi. Me posa na biso ete mokolo wana ndenge tozali awa kobanda na dirigeant ti awa na bambuta tozale longo pamba te nzamba lingi biso nzamba poni biso po tosalela ye yangwana na yoki lelo ntsinsani ezali awa mize kotongama to ekotongama te. Ah, je te kioye. Ah, bino motema na mami dirigeant oye. Ah, e bino kuna bozana nani na bino? Kimbangismo ye. Bonne année. Na souhaité bino ba meilleurs vœux, bonne santé. Mbula oyo vraiment. « 2016 oye. Mbula ya mapambo oye. Vraiment, Nzamba bate la biso na année oyo tobandi. Il y a 2016. Ba projet na biso oyo tokokaki ko réaliser te. Na ba année précédente et se réaliser na année oyo tobandi. Yangwana batata na ba maman année oyo ezali année ya ndenge mususu. Ba surprise ezape na année oyo. Na banzi kutu ya l'année passée ezamuke. Mbulo lisusu ndenge na kolobaka chaque année ba surprise. Mais koyela ndenge nini? Biso kaka tosala makasi na mabondeli. Totambola na solo ndenge bazali kosenga biso. Distraction de ya solo kokoma makasi. Bitumbeza makasi batata na ba maman. Menga na banga ka satana te. Na banga ya tamu kolomoko te. Ataza ko yane ndenge nini? Metolo baka nini? Ebeto bien, ebeto. Bongo biso batu tozana slogan kitoko bo tozana nzambe na biso. Me biso soki tomoni satana. Nazo banga na ngai bandoki. Bakosala ngai boye. Ngana banga ka mutu te. Yaka na yo
lokola sina lobaki naza na nzambe na ngai nakobanga mutu batata na bamama nzambe apesaki mayele wana na ndenge mususu Satana utilize yango na ndenge ya mabe nzambe akotikala na ye kaka nzambe nakoko banga mutu te me yonde zala makasi na mabondeli ezate ozokende noka ngulu mama lobaki kutu to banga na biso yete bon ozokende ka bikendele tata kimbangismo ye foza la blende fola tabi bundeli ngana lobiteke nazaka na char de combat mais to mekaka muke tango zana mabondeli ata ye na yendenge nini sans effet lo babata mukili yangwana biso tozala na principe wana to sala musala bazali kosenga biso to tonga na biso to tala mokolo wana oyo mokili bakoyepa na yo na ngai malamu zala na place parce que ndenge to kotaki awa na moni bakiti bazokende koluka tala ndenge to tondi mais est-ce que na suka ya musala na yebite ndenge nini boyokanaki na Tinsani par famille aïe ezalaki likambo moko très simple tango to bapesi biso bafeuille outi na ndako na yo yebike na ye na autant pona nini to umelaka lisusu koma kaka kombo na yo kombo ya famille na mbongo ye nango oye kopesa to yokani ya sino te to banga na biso te nzambe akosepelisa biso nzambe akoko se contredire te nzambe to sambelaka nzambe bomoi papa Richard yo oko changer mon colonie koreki oye bana batonda na nguya oye faki oye bozaka ceinture bien bokoma en tout cas batata oye mama bopesa kanga makasi ndenge mususu ala la bambuta oye bino pe bozana ba fiche papa Marcel tika na yoga nana linge fungola nzela na minute oyo na yeba penda soki paroisse pilote na tika ki soki yango kaka ou bien changer nana ko fungola nzela jete ki oye nani akofungola nzela 5-16 ans ngote yo mona paroisse okala tangu tozalaka oleki nkamba toki sasa alors là wana mokili yango to bando tambola mutu na se ou bien ndenge nini bino seza makambo
famille toyokana. Tobetela mama na biso maboko. Mama zangi sakansinsani na ete. Famille Biankenda bayeli biso 150 €. Kimbangis moye! En tout cas, toyokana. Famille Kiankitukila, Mama Lina Boyeba Kiye, Bana Bayena 1500 €. Tobetela bango maboko. Totinda bango nyonso na famille Batusidi na Nkambe. Misala na bango. Famille na bango. Biso bandeko na bango pe. Na Maya Sime. Na Kindongo. Bonani mususu na moni tsinsani esili bandi mengana sili sanano na vanda bongo to continuer. Ye pa pasteur akeli su wapi. Asala noki ponga na vanda. Mutu mususu a continuer. Ale nani mususu? Nani lisusu? Sinsani esili Oye bandio pa malongo bandako lobakala. Ale tosala noki. Bobetela kabaninga maboko département de main. Kimbangis moye. Meto yoka kape baninga ndenge to peseli te kozala kitoko mingi. Famille Milweki ndenge to mesani ko benga ye pied gauche. Na maman na bana bayeli biso 500 €. Koyok sanga sonite. Parce que na kimbinga na bino na mulayi wana. Ouais. Famille peke de mulayi na mwasi nepe mulayi na bana bayeli biso 500 €. Ombeza. Bama baki lelo tokosala ntsinsani ya kitoko. Poto silisa musée. Nyenye. Toyokana. Biso moko tokotisaka Satana. Après toza kobanga ye omoni makambo yango. Tango toza kosala musala meme ya ntsinsani tozoloba na se. Pamba te molimo ezali na tango wana toza kosala misala molimo eza kati na biso. Mais soki toza kosala makelele
Aïe, kozala biso pasi. Toko continuer musala na biso na sisi bona komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Andenglia sengel biso makele de mutwa bi malibana te. Na yango to kutula yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo.
ndenge papa wana kutaka na biso papa. Sans ça, je suis à mon moment là, c'est tout le monde. Et l'avenir de cette église, c'est cette église-là. Et ça, les autres, ils ont perturbé par l'homme qui ont fait l'avenir de demain. Pas qu'il y ait un moment. Il y a un moment de geste, un moment de geste, les hommes de la voix. Tout le monde a fait les combats. Tout le monde a fait les combats. Les gens ne peuvent pas se dire qu'on a fait la vie, on a fait la vie, on a fait la vie, mais on a fait la vie. On a fait au moins 40 ans. On a fait la vie. On a fait la vie. L'église est aussi s'appliquer avec les personnes. Et puis, sur petit débat, pour la vie, pour la vie, or, nous avons une mission, nous avons une liaison spirituelle. C'est vrai, les cas ou trois cas ou autre chose, parce qu'il faut y avoir une liaison pour ça, les ailes au niveau. Papa, lui, plutôt, mille pour Kanama. Nous ne pouvons pas faire un pour ça à l'époque. Ça va pas m'en faire. Parce que vous avez public ça. Ce qui gagne les autres, vous pouvez vous et surtout, nous ne pouvons pas faire la surtout pas la faire. N'a pas la solution dans le pays. Papa, lui, fou la musique. Les gens se sont dit que la pauvre, le canal, c'est la musique. Et les gens, la femme, la télé, aussi longtemps, c'est les parents. Tout totalement, je suis foué. Et j'ai un chef spirituel qui m'écrit. Nous devons vous regarder après ça dans la tradition. Oh, le papa, on va travailler, on va se montrer. N'a pas conseillé l'église. Avec tous les respects. Nous devons tout ça. Ça, c'est le ça, tout ça. Nous devons avoir un sacrifice. Nous devons monter à côté de la mon temps, on va se si vous comprenez mon nom, ça ne pas. D'abord, mon temps, on va se imagine faut que dans le moment où on s'arrête. Mais ils sont organisés pourquoi tout petit gamin, nous avons qualité. Nous avons 40 ans, on a laissé les gars qui l'équipe. Ceux qui n'ont besoin, ça va être un bâtiment. Comment on va se non, on va pas devenir dans notre vie. Alors, il faut apprendre à vivre. Si tu peux là, et pas pour tout de la guerre, alors il faut savoir dire non. Donc, quand on a dans la vidéo, on est en contact direct avec papa. Alors, bon, moi, les amis, nous avons changé de rapport dans la tête. Les amis, nous avons visé. Papa, nous avons fait la taille, on va déterminer la taille. Alors, dis là, oui, maman, on doit intégrer sur le papa. Sala na biso ko etikala ya bango bakamati bakosala na kusala ya biso. Voilà. La voyou ça peut se dire. C'est comme on a dit par le mini qui est aquí. Mais que la autre est bon. Pourquoi ça est j'ai regardé ça dans le non. Pourquoi tu veux nous on a cassé ma vie. Les gens ont fait pour avoir avec une belle espérance de la responsabilité. Vous verrez les évolutions. Vous pouvez simplement confiance. Vous pouvez simplement confiance. Vous pouvez simplement confiance dans le monde. Voilà, voyez le lien avec le Dieu. Encore une fois, merci à vous pour problème. Vous verrez que 8 000 euros. Papa, je sais que 8 000 euros, on a pas cher à l'intérieur de la parole. N'ayez pas peur. Bon, on a 8 000 euros pour mettre en place. Ils ont bon manqué par rapport. Vous voyez que pourquoi la zone de mon tour de ça, la 8 000 euros de la Turquie, ça n'a rien à voir. Donc, on peut se nommer tout il y a la réunion, tout il y a tout ça, autocommission. Moi, tout ça, dès que on va se faire la mission, on va matériel à la Turquie, surtout dans l'Europe, on va se monter, on a pu se dire parce que on a dit, alors mission n'a pas nous pour c'était juste que ça la finale. Ce que ça la finale pour la mission, n'a pas comme après nous la voir c'est les ça et pour la mission va monter. Voilà mon qui nous a dit c'était en tout cas maman et lui a volonté. Ce qui nous a dit la toi à la maison on a eu le choix. Oui, voilà, bakangira kole. Bakangi bako babaki bako sekero. Mais puis on a la conviction, on a l'assurance, parce que on va dire que qui va arriver, on a soumis, nous avons des espoirs, des espoirs, des sous, les lots, maman, dans tout ça,
encore une fois, merci beaucoup de me venir à la maison. Et mon nom, c'est Suzanne Debout, pour le dos, en même temps. Pendant piloterier, Bisobatiniolier, Biséolier, on est comme commission au travail. Nous avons la caméléoté, ils sont où? Papa Jean-Pierre, Papa Chef Charles, Amadé, vous voulez le maillot? Tanzania, comme au PDT, au Tigala, kamati ngoma mise nana kupesa mkuzi fise rapport ndenge ngai ya biro lusani tori yokana na koma tatamu na kwenda tatamu musa espèce na biso na mkono lelo depuis 32,385 na chèque aujourd'hui 13,220 €. David Nabiso, aujourd'hui 300 dollars. Total général Nabiso, Monitino, Nassier et Charles Bois-Comédie. Et de la République de l'Union de la République. Pour les pionniers, la victoire est certaine. Total
Bye.
nini bango balingi mingi bilembo na bino na bilembo na bango ekokani te bana baiki bango na koyokisa bino soni te eloka na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te eloka na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te eloka na bino ezali bokosepela baiki bango na koyokisa bino soni te eloka na bino ezali Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
pesa biso bolingo ya solo bolingo ezangi biso tozala na koyokani liloba moko ototelemisa ndenge bino bosengaka yango bolingi totya libaya me papa tala sata na mosala azali kosala etobani na biso ete oyo olongo kano kaka okopesaka nzela ezalaka na ntina me longa ezali ya mwana papa merci na nyonso osali biso na mokolo ya lelo pangolo bapesi na oyo bapesi te osala ya biso baye ezalaki topesa ndenge balinga bapesi me tozwi te elikya na biso balasima kopesa biso oyo mpe bapesi papa yozongisa ndenge osalelaka yango ntango nyonso oyaki na biso ozongisa biso na kimia na nkombo ya tata mwana mpe molimo sango amen tokende malamu